na monde ba comédien na biso bandeko na nga nzambe ba secret ezalaka ebele ba secret ezalaka kilikili bandeko na nga na côté ya ba comédien na biso bandeko na nga makambo ezangaka nango te makambo ezalaka kaka boke na gauche ye boke na droite ye bosali boye eye ba makambo ezoya nango kaka ba makambo ezoya nango ka somo ba vérité ata soki mutu akufi na ba théâtre bato maboke yango kutu na ba pays mosusu batunaka biso siko ba star mboka na bino ezalaka nini eza somo Kongo na biso zala star oyo kelengi zala penza star oyo kelongi elengi plutôt balobi na Kongo na biso soki oza personnage public la famille ezalaka nde somo siko bato mosusu bazwaka je m'excuse personnage public wana bakomi kosala yango bisala sala emati ekiti ezonge ekei esali bo esali bandeko nanga ezalaka somo wapi en même temps ezalaka pe goût Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur Irsil Beauté Loi TV. Bienvenue na balandinyoso, bienvenue na batunyoso asika. Lelo toye lisusu na ba makambo mususu toye lisusu lelo na ba analyse na biso ya bien, ba information na biso ya bien. Kaka ndenge tulubaka na biso bandeko nanga lelo tumemeli bino penza comédien na biso ya tongo comédien na biso oya banda ba makambo ya ba comédien depuis kala penza makasi toza bana mike mais tolandaka ye na ba télévision bo seka asali mo bilo mo osekisa boseki tito okola comédien na biso konuna anuna kana ete azalaka kaka ndenge toyeba ye comédien na biso penza ya tongo na kombo ya Fiston Sai bandeko nanga côté mosusu tepe komona comédien na biso bien sûr asi atika biso na epe kala ne déjà bambula eza nango ebele la famille atika biso ka ndenge toyebi biso nyonso comédien ata soki akufi aussi longtemps que ba film na ye oya bandaki ko tourner ezala kaka to kombo na ye déjà ezalaki nango likolo donc mutu wana ata soki akufi ata soki aza lisusu te mais tomonaka ye kana ba film na biso kombo na ye comme déjà lobanaka nango chaque jour donc toyebi ka keno comédien na biso aza wana lelo toye na Joël Masirika bandeko na ngai nini ezoleka Irsil Beauté Loi TV amemeli bino nini concernant Fiston Sai concernant Joël Masirika bandeko na nga analyse na biso ezala kitoko analyse moko ya bien mais avant toko makuna ekozala bien na nous toye ko sensibiliser bato onyoso bakoti sika na chaîne na biso toyebi ke ebele ya batu bakoti na bango sika ebele ya batu déjà batalaka biso mais pour na batu sika toye ko sensibiliser bino que non si c'est la toute première fois ya ko visiter chaîne na biso chaîne ya Irsil Beauté Loi TV toko senga na bino bo s'abonner massivement. Abonnez-vous surtout. Bandeko nanga tango bozo sabonaka wana bobo sana pete kotia ngonga surtout ya notification. Ngonga wana e permettra ka ebele ya batu chaque fois que Irsil Beauté Loi TV a bandotia ka vidéo na ya sika ale bino déjà de l'autre côté bozana bino informé na ndenge moko ya malamu mingi pona bandeko na biso akala tozo continuer kaka na challenge na biso objectif na biso eza que tito koma fin février toko kisa 29 000 abonnés pourquoi pas 30 000 abonnés la famille et kosala malamu mingi bandeko nanga lelo na memeli bino Fiston Sai lelo na memeli bino ndeko na biso nyonso na kombo ya Joël Masirika kandenge na utaki koloba azalaka lisusu na biso te parce que ebele ya batu bayebi te baotuna Joël nde nani
Joël Masirika akufa déjà bambule eza nango ebele oya tika biso. Moi histoire ya liwa na ye eza esalaka mwa pasi na motema ndenge akufa ki bandeko nanga esalaka mwa pasi, mais lelo toye kobeta lisolo ya liwa na ye te, toye kobeta masolo mosusu. Bandeko nanga depuis kala déjà to bandaki koyoka keno ndenge za boye Fiston Sai abota na Masirika. Ndenge za boye Fiston Sai abota na Masirika. Kutu ebele ya batu bandeko nanga babandaki na bango kondima te, batu mosusu pe babandaki kondima na bango. Donc makambo bando kende nango ka bongo. Ba mosusu bandimi, kote mosusu ba mosusu bandimi te. Ka ndenge tolobaka na Congo na biso makambo ata soki elala nango ya des années ezalaka na jour moko bolali bolamba moko kaka la famille bolali bolamuki boye makambo ezongi na makambo oyo elala kala bomoni kaka makambo wana ekomi kozonga ba réalité mosusu ekomi kozonga lelo lisusu baye kozongisela biso makambo ya ndeko na biso comédien na biso na kombo ya Fiston Sai oyo abota na Masirika. Batu baye penza na ba preuve moko bokondima te. Bandeko, hey, eza somo. Makambo balobaka kutu, ba comédien na biso balinga na kabango na bango me babala na kabango na bango te. Ezalaka makambo moko eza na nango vérité parce que tosi toyoka déjà ba makambo ebele. Na nzela ya ba comédien na biso toyoka ke oyo na oyo babimaka ona oyo babimaka mais tango ekomaka tango ya kokendo bala babalaka bango te to babala na kate omonaka oyo ake kobala bisika mosusu o pe babali ye bisika mosusu kutu na majorité sur 100% ya ba comédien na biso tokoki koloba peut-être o babala na ba comédien na biso o penza babala eza soki 15%, 85% nyonso baza kaka babali te, ba mosusu babali bango te. Toyebaka te oyo batu balobaka ke no ba comédien na biso bazalaka bandumba soki ezalaka ya solo to ezalaka nango ya solo te. Bandeko nanga ka ndenge tolobaka ezalaka malamu te soki mutu aza na ye envie te boya kobetela ye lisolo ezalaka bien te. Mais na ba circonstance mosusu ezana ba makambo mosusu soki ebimi il faut ka toya koloba yango toyeli bino ba makambo oyo keno Masirika Joël Masirika na Sai babota tango babota ki na bango wana mwana wana mutu abokolaka ye ti lelo ndenge eza boye ezalaka mwasi ya Sai Mama Vero nde abokola ye yango tomona katana ba makambo mosusu ebimaki ba video moko ebimaki ezalaki ba gag moko ndeko na biso Sai ya salaki batu ebele o Sai ya bali mwasi mosusu Sai ya bali mwasi mosusu ezala batu ebele babimisa ba makambo ebele bandeko na ngai na ba réseaux sociaux bayaki balobi non ndenge za boye Mama Vero wana mwasi ya Sai aza mwasi moko ye avandi na ndako libala to avandi na Sai ka pona mbongo ye eza na yeka mbongo yango alingaka. Pourquoi? Parce que bomona mwasi penza azondimaka mobali na ye abimaka na basi misusu mobali na ye azalaka na basi mosusu o baza na mbongo pour que ba depanaka ye ba mbongo yango bato ebele balobaka bapesaki exemple ya mwasi moko azalaka na France mundele moko na ba photo ebimaki mundele wana akangisa ba photo na Sai balobi oyo azalaka mwasi ya Sai mwasi wana azalaka na mbongo depuis France balobi ye mutu adepanaka Sai ba mbongo ye mutu apesaka penza Sai ba mbongo tolobaka mbongo ti ba voyage bomonaka Sai azo voyage ka wana ti tomonaka mwasi na ye na bana na ye ba voyage mwasi wana nda salaka makambo nyonso. Mais Mama Vero
avandaka na ye mobali aye na mbongo azwi mbongo ayebi ke non l'essentiel mobali azobimaka na mwasi mosusu ya mundele oyo aza na bambongo wana nyonso ezaka baexplication bato bayaki na baexplication na bango bandeko na nga biso awa chez Ursule Botelwa TV tokoya pe te ke non mpona koya koconfirme bino to mpona koya koloba ke non eza lokuta te wana ezalaka mosala na biso te biso toyaka mpona kosalela bino baanalyse kopesa bino bainformation mpe kosolola ka ndenge tosololaka na bato nyonso donc wana mpenza nde ezalaka mosala na biso bavie privé ya bacomédien na biso ere mosusu etalaka biso te me ere mosusu tokotaka soki ya koloba eza tokokota mpe toke tolobi tobeteli yango mpe lisolo na ndenge moko ya calme ndenge moko ya bien mingi makasi. Grand merci na balandi nyonso ya Ursule Botelwa TV. Grand merci na bino nyonso bolandaka biso. Bino nyonso bozozwaka bata na bino mpona kosalelaka biso bapartage. Bino nyonso bozwaka mpenza ta na bino nyonso bandeko na nga mpona kosalelaka biso baremarque bacommentaire na bino. En tout cas nzambe ya lola apambolaka moko na ndenge moko ya malamu. Bandeko na nga ebele ya bato bakoyaka mituna mongongo yo eza ya Ursule Botelwa TV eza nani mongongo toyokaka ngo quelque part. Oui, la famille boyokaka mongongo yo quelque part. Na minito yo fondatrice ya chaîne ya Ursule Botelwa TV na kombo ya Ursule Botelwa la famille aza éprouvé. Ka ndenge tolobaka papa na ye akufaki il y a de cela presque 2 semaines o papa na ye akufa bandeko na nga kutu kokunda baokunda nde lelo bino moko boyebi musala eza musala siko moyen atika chaîne ka boye eza te yango boyoka mwa mingongo ere mosusu mokoyoka yanga ere mosusu bokoyoka bato mosusu bazoya koloba donc eza mwa bongo jusqu'à ce que makambo nyonso akokunda eosila ndeko na biso to fondatrice ya chaîne ya Ursule Botelwa TV tango akose sentir à l'aise akose sentir prête ya koya kosala lisusu ba émission nde akozongela bino kopesaka bino kosalelaka bino baanalyse moko ya kitoko mingi makasi. Mpona bandeko mosusu o peut-être bakozala na besoin ya kobengaka Ursule Botelwa mpona kopesa ye bacondoléance bakozala na besoin ya obengaka Ursule Botelwa mpona kopesa ye makasi numéro yango wana affiché la famille numéro wana affiché bokoki toutefois kobenga ye aza na WhatsApp na ye donc bokosolola ka ndenge ezalaka kosolola moko ya bien kosolola moko ya kitoko to kosolola moko ya malamu yango ka ba information bandeko na nga tolingaki topesa parce que ebele ya bato ere mosusu bamitunaka ba question. Alors avant bomituna ma question yango toyaka toujours et encore na ba explication moko ya malamu mingi. Bandeko na nga tozonga na makambo na biso ya Fiston Saisai. Kan ndenge toutaki kobeta masolo Fiston Saisai abotaki na Joël Masirika. Après kobota yaki kosala keno mwasi ya Fiston Saisai akendaki kozwa mwana ti ndenge mwana zokola bongo je m'excuse ye moko abandaki kobokola ye ye moko toyebi ke ezalaki facile te na kote ya mama Vero komona keno mobali oyo lingi mobali oyo bala un jour akende kotia mwasi mosusu zemi et puis mwasi nani mwasi ya mosala o mobali na yo asalaka ebele ya basi baboma kutu libala pona bongo ebele ya basi bango pe bakota na banzela ya kindumba pona bongo ebele ya basi kutu na minito koloba te mais mama Vero na kote mosusu azaka mwasi oyo réellement alinga Saisai parce que bato mosusu ka ndenge tolobaka eza bato mosusu akotala te encore Kistar na biso ya Congo eza ta te keno Kistar oyo tomonaka ata kutu na Nigeria
oyebi keno ba ini edo wana déjà baza na bambongo na bango leta futaka bango plus misala bazwaka ba sponsor mais na Congo na biso ezalaka kaka oza na yo star moko ozobunda na niveau moko pas possible. Mais malgré ça mwasi na ye andimi kozwa mwana o mobali na ye abota libanda ye moko aya kobokola ye. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mama Vero wana ebele ya bato bafinga kaye ka ndenge na utaki ko expliquer bino ba makambo ebimaki mobali na ya bimaka na mundele mwasi pe ayebi. Mais jamais mwasi wana omona to oyoka ye sur les réseaux sociaux aya ko répondre ayaka na yete parce que ye mutu ayebi réalité yango na yaka toujours kopesa ba conseil mwasi oyo aza deja na ndako libala mwasi oyo deja basi babali aza mwasi moko oyo il faut akangaka surtout matoi ebele ya basi lelo baboma libala ezalaka pona biyoka yoka camarade nanga lobaki mama nanga lobaki grande sœur nanga lobaki voisine na biso lobaki yango esalaka keno bato ebele lelo bazobomaka mabala na bango. Mais soki ozaka mwasi olobi na yo moko keno mobala ayaki kobalanga na opesa matoi mutu mosusu te mais na opesa ka mobali nanga yango bomonaka basi mosusu avandi na ye na libala epai na bango mosusu bautunaka ye donc na libala na yo wana ezalaka bisengo na bisengo mona basi mosusu aseki me ayebi ke eza na batan mosusu ezalaka somo na ndako ya libala mais parce que apesaka na ye matoi te libanda yango esalaka keno mwana to mwasi wana aza na eka na makasi aobomba ebele aza na besoin koyoka te oyo ebomaka ebele ya basi lelo basi ya mabala ezalaka biyoka yoka soki ozaka mwasi moko ya biyoka yoka yango bomonaka basi ebele kutu bakokaka na bango ata kotambola te ezalaka ka somo monika mwasi alobi nga na oboma na nga libala yango kutu conseil bapesaka libala liboso nde ezalaka libala soki obomi libala na yo keno na kozwa libala mosusu oyo kozwa ezalaka libala moko ya mindondo yango mosusu bamama oyo bamama Vero lelo avandi aye ko comprendre que non na vanda na nga na libala mobali aboti libanda mwana wana olie na tika ye soki na tiki ye kuna ba continuer aka kobota vomi na récupérer mwana mais ti lelo tala lelo mobali na ye nzamba osala ye bangolu ebele succès zo mataka nango kaka fiston saisa yazo kendaka na ye kaka likolo na ndenge moko ya bien wana conseil na biso ka ndenge topesaka ba conseil pona mwana ya Joël Masirika bandeko nanga toyebi ke tango bana bazalaka bana mike bazalaka na bango na mayele belete mais tango bana bakolaka omoni mwana komi déjà na ba 18 ans wana déjà bayebisi ke no oya zalaka mama na yo te onde papa na yo mama na yo asi akufa moko ako tambola nango bien na motema mais tango kaka ye moko bando bimisaka ngo libanda komi ko betela ba camarades masolo yango tomona ba camarades mosusu bakomi ko pesa ba idéologie moko ya mabe bakomi ko yebisa yo non na comme na condition ya boy salaka boy si s'agit ko finga kaye yango to ko pesa ka na conseil na mwana soki deja ovandi epa ya mutu ka ndenge mama Vero abokoli yo bambula na bambula eza 2 ans te eza 3 ans te eza 10 ans te bambula ebele zala toujours et encore reconnaissante tia na mutu ke yende mama na yo parce que alinga yo azwa yo na kibo mwana nyonso ti ndenge ozokola azaka na yo aza mama openza alinga yo alela yo na niveau moko pas possible alors kolanda bilanda landa te koyoka pe biyoka yoka te babiyoka yoka wana yango esalaka kino ebele ya bato babongaka na bango nzela omona peut-être bando kola
mwana moko ya bénédiction parce que ozalaki na yo reconnaissante te na batan moko boye eye kosala keno bénédiction na yo wana ekomi nango kosala lisusu te. Alors zala toujours reconnaissante envers mama Vero ye muto abokoli yo toyebi ke tango ekomaka tango wana kobala baolukaka kote ya bamama na yo po balata biloko o mobali akopesa mais chaque fois tiaka na mutu ke no mama na nga aza mama Vero ye muto abokoli nga. Tomonaka na bandako kutu mosusu bamama mosusu ayoki kaka ke no mobali na ya bota libanda c'est fini. Bana wana bakomaka directement bambanda ya mama. Mais soki omoni na kana yo mama Vero wana andimi kozwa yo o vivre na ndako na ye, c'est que alingaka yo. O vivre kuna bane na bane ezalaka facile te. Ezalaka penza facile te. Ba mama mosusu kutu aolingata kutu te otia makolo na yo na ndako na ye. Yo ndo kozala ndoki, yo ndo kozala muibi, yo ndo kozala nyonso. Mais ovandi kuna soki lelo totali yo, totali beauté, totali makambo nyonso oza wow. Alors il faut qu'on respecte toujours mama Vero kopesaka ye surtout pesaka ye valeur na respect ya makasi na ndenge moko kitoko omona pe na kote na ye nzambe pe akopambola yo mingi. Bandeko na nga yango ya muke kaka tolingaki to partager na bino. En tout cas wana nazoyebisa bino bye et